Ah, bandeko, Kokodioko, acteur na biso, ya Koko atiki biso. Les gamins de Tshikapa. Kokodioko. On a travaillé ma génération de génération. Kokodioko. Abeli. Ba lokote ekoto bazongisa ye. Ba interné ye l'hôpital ya Batamaboma. Azofuta cher. Basalela bango assurance maladie. La première dame. Alors, Kokodioko eyebani te soki assurance maladie ezwa ye mpe mpo na liboma na ye to mpo na nini. Me nandimi te ezwa ye mpo na liboma na ye. Ata kende hôpital mpo na liboma, ata bafuta assurance maladie na maladi nyonso, me bhôpital wana nandimi te ezwa ye mpo na liboma na ye. Nayebi ntina. Me bon, awa tokojuge moto moko te. Tozotala nde liwa ya Kokodioko ya Koko, les gamins de Tshikapa. Makambo tu tokoloba eza jugement te, eza kaka fait partie ya moto munene lokola Kokodioko ya Koko. Les gamins de Tshikapa. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ya Koko, Kokodioko, nakanisa liwa na ye, ba youtuber na ba youtubers, bakokaki kotunaka boye te na famille, balingaki bazwa nouvelle ya liwa na ye, to état de santé na ye, na ba docteur oyo babanda okipe ka na ye. Bandeko ya Koko aza motu moko, modèle nzoto na ye, modèle avivraka, azalaki capable ya kovivre plus de 100 ans. Eloko ebomi ye ezali maladi ya motu oyo azwaki. Maladi ya motu moto ebomi ye kaka te, me ba condition à vivre nde na maladi ya motu. Donc lokola aza na assurance maladie, pe lokola abanda kosala na RTNC, en tout cas prise en charge ya maladi ya motu na ye, balingaki bazwa yango complet. Complet te comme cadeau. Po bato mosusu bokoloba ah. Pourquoi basalaka boye mpo na ba comédien, mpo na ba musicien, bongo ba peuple mosusu te. Ya Koko Kokodioko asalaka na entreprise pe ya l'état ya communication. Avant nanu tokende na makambo ya kiacteur. RTNC ezala longwe po aza kobela motu,
Ce kuta longwe faut ba pese sur mbongo ebele. En plus akozala toujours na charge na bango. Donc kolongwa en tout cas alongwa te. Soka longwe bango balongola faut ba dommage ba dédommager. Pe mbongo ebele penza. Alors azala pe na assurance maladie comme ba comédien nyonso oya première dame asalela bango. Biso tout omonaki ya koko a malade ya moto. Malade ya motu esilaka te parce que motu mokolo wana akomo reconnaître ye Koko Dioko ndaku na bango yango yo oyo Shaka Congo. Non. Malade ya motu esilaka tango penza ba docteur ba confirmer d'avance esilaka penza te me kalemaka ke akokozala sikoyo bien pendant 3 ans, 5 ans, soka keboye, soka sali boye, na ba kis azomela, to ba contrôle azo en hôpital. Alors Koko Dioko, to yoka histoire na hôpital teke, ba internat quelque part, à part na sen pepe ba internat qui est, pe ba nako coûter $1000, soki prix combien, na kanisa koleka traitement, oya ba nako zwa. Kaka ne poazolala na condition ya kitoko. Donc ce papa makaya manti azalaki kuna pa ninga kolala kitoko ninga ozana pri ya bongo te. Makaya manti ezali papa oya kene na Angola ya Mukongo babengaki papa kitoko lelo na kati ya Angola asalisaka bato maboma. A part ye toza na babisika mosusu esalisaka bato maboma me bato basalisa na ntango ya kala bakenda batika na berite na bango. Alors Koko Dioko ye eta oyo azalaki nango kombo oyo aza nango ta nyonso a travaillé mpona mboka ya Congo comme acteur mpona nayebi te baacteur nini ya filme ya théâtre baacteur comédien oyo bokolakisa na histoire ya Zaïre na Congo ale Koko Dioko na kati te. Donc tango bozo banda na ba théâtre kala ba maboke ba bulangia pembe ba eboma ba waso ba nini oyo kita siko be ballet mondial ba masumu de Brende ba kwedi ba papa sonzo ba twebele na basi nyonso wana ba monoko tout Koko Dioko fait partie pe na ba filme oyo en Europe na Afrique mobimba balanda yango batala na ba télévision nyonso basomba pe yango mwana nsusu. Les gamins de Chikapa. Alors na kata Zaïre image nango etekama na musique avait tekama na musique. Bon, etekama na musique. Tango ezotekama na musique, ezotekama pe na sport. Léopard, bobo sanate kende mondial. Na kati sport yango etekama na image ya combat ya Mohamed Dali. Na kati ya ba image eteka Congo, théâtre ezali. Radio, télévision, Zaïre. Alors Koko Dioko azali na kata ba image o eteka. Histoire pe teka tina mukola lelo. Azako mérité te ba lokotake na nzela na fulu bayaka na ye. Surtout ba tchake wapi na ndaku na ye. Alebaka netala ye mikolo ya komi bien. Non. Aza mutu moko balingaki ba interne ye
bolandanga bien pe bofungola matoi. Plus de 3 ans. Nalobi te bakangela ye est différent. Ba interne ye. Donc elingo loba boye. Lokola asala na RTNC. Azana assurance maladie ya première dame. Azali acteur o ndenge na pesi biographie. Ya ndambo bien sûr po ya mulaye ezali. Alinga kozala interne donc. Azana chambre y'hôpital. Mais a lokola studio neti ndaku. Soko aza maladi batie na chambre oyo esengi sécurité. Po balobaka hôpital oyo batiaki bango assurance ezali hôpital ya kitoko batonga bien. Ok. Donc faut bazala na chambre bien bisika batiaka moto soki liboma ya makasi. Soki liboma edimine eza na chambre batiaka. Tango alinga kozala interné, tango biso tolobaka komi bien. Donc, ba docteur bazotala, azoloba, azosala boye, bakotala soki aza na condition akendeke chaque jour, na famille na ye, na banda na ye basololi, avandi, na pokwa aye kolala na l'hôpital. Oui, ko internet eza modèle bongo. Ah oui, bien sûr. Bakosala ngo na mutu nyonso te mena ya koko, oui. Bakokai kosala yango. Mais bon. Bisika première dame afuta assurance maladie. Bango kuna batalaka kaka. Mutu akofuta mbongo tokotia prix combien. Tokotindaka facture $22,000 pour sali 8 jours. Traitement yebanite soki ya modèle ni bapesi ye. Kisa modèle nini eyebanite soki bapesi ye. Kis pe bapesi ye eyebanite soki traitement ngo bakisa yango ebanda kala to bazozwa pe mbala moko kobai. Wana tufo botiaka yango na motu. Po bopitala kitoko ya minene esala makuna surtout ya bapaya bokanisa te ezalaka parce po baya kosala bino bien. Non. Bakozala na bango tout d'abord baza wana mpona mbongo. Eloko efutaka mbongo mingi eli trafic d'organes. Alors bino pe kuna eloko epasaka kaka eza yango. Pamba te soki okende hôpital wana ozangi $100 bakotete yo te. Bakopesa baraison na bango eza pe valable. Basombaka bakisi badepensaka na bachambre na bango. Ah, loko yo na mbongo te kende pa mosusu batete yo biso awa mbongo liboso. Bana raison na bango. Bino pe bokendeke. Na maladi na bino soko biki obiki. Soko kufi okufi. Mais likamba ko kamwa même hôpital. Soko kufi a fo basalo autopsie. Nandimi te mutu azangaki $100. Aluki $100 na pasi afuti mbongo siko autopsie akolinga futa. Atuka kofuta te. Alors bango pe ba oyo babebisaka bambongo na bango na bakisi baza na misala ebele kosala. Mais pourquoi bakondima basala bino autopsie? Po bandeko ebele boyebaka te. Autopsie ekutaka cher koleka batraitement mosusu bozwaka. So boyebaka te. Yango wana foko mituna. Pourquoi autopsie ekutaka cher bakosala ofele? Réponse na tikeli bino boyeba na mituna bino moko. Yango wana ya koko ezali vraiment triste. Eza penza mawa. Lamentable. On est en français, hein? Lamentable. Regrettable.
akufi. Akufi malade di boma mutebomi ete. Condition azako vivre na maladi wana. Azako miyeba lisusu te. Yangonde akufi. Alors, bandani babomiye. RTNC. Na hôpital na bato bageraka assurance maladie na ye bango mutu babomiye. Na lobiango na koki pe ko répéter. Bandani babomi ya koko. Volonté ya Nzambe. Makambo te sala magana mokili oyo tolobaka eza volonté ya Nzambe. Bon, ngana na lobi te. Natalaka nano. Nalobaka moko na okosa te. Mais nanu penza na raisonna bien te. Ce qui réellement eza volonté ya Nzambe. Mais oyo na raisonné bien. Liwa ya koko dioko. Eza na maboko ya bisika sala RTNC na bakisi na l'État congolais na bato bageraka assurance maladie na ye. Na lobi kaka oyo yali na mutema nanga. Mes sincères condoléances na famille biologique ya Koko Dioko bazangi ya koko. Namoni bosengaki batala charge oya chiki. Ngana kosenga na bino bomitala bino moko. Poye batala kiete. Alors so bozo compter batala charge oya chiki. Loba bo compter na ba na droit na ye. Donc eningo loba pension na ye ya RTNC. Bafutaka ye pa na bino bozwa mbongo. Bo continue kozwa mbongo o eza droit na ye. Mais soki boko konte awa ya kei bango batala bino ba obo chikali wana bo bandela koyoka makambo nga na lobi na kata video oyo. Mes sincères condoléances na ba Congolais nyonso po na liwa na Koko Dioko. Pe mes sincères condoléances na mokili mobimba o bayebi Koko Dioko na ba pays étranger. Azalaki moto munene. Koko Dioko. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un donc Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na ça kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne na ça kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni ya danger, donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na roza ngisaote. Donc na ko le kate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.